Botendeko. Bon, il y a un boakokambo ezali te. Tozali basali na kati ya aviation civile. Mais tokamwe ministre na biso ya tutelle o tobengi na kombo ya Didier. C'est maître Didier, on a aimé la combo maître Didier. Oui, kamisi biso ezali te. Ministre drone ekweyaki na buta. Drone ekweyaki na Bazwele. Ministre a eu décision pour na ete alongola oya biso mokonzi na kiti na ye pona batinda mokonzi alandi asala intérim. Toboyi te DGA na biso na kombo ya Monsieur Hippolyte azali mboko na kati na biso. Na ye na oyo azali liboso na ye bango mibale tobenga bango bana mapasa. Mais lelo oyo ministre ye alingaka bola bolingo ondeko ezalaki bomboko eza pasi. Oyo ezali palu te quand même. Oyo ezali service technique. Ministre aza koza biloko ezali na nzela te. Tokosala ndenge. Tobanda musala oyo toza na kiti te. Kiti ezali te. Les ezali te. Et puis toza na liste noire. Toza en pleine commission de certification. Il y a boy yango tokosala ndenge. Au moins Didier, maître Didier azali contre le gouvernement. Aza contre. Et puis alinga suspendre le DG. Est-ce que l'équipe a conseil des ministres? Et puis va suspendre la moto. Soki commission et l'équipe. Basali à tête et sili après suspendre. Mais elle va suspendre te. Biso to comprendre yango boyete. Ministre alinga sala o na ye mayele. Azui azopakola biso mafuta la monoko. Azwa acha DGA na biso asala intérim. Sima mikolo alongola ye acha batule ya palu. Jamais. Tolingi yango te. Tolingi na DGA na biso. Na DG na biso baza l'ensemble basa le sikamoko. Toboyi kokabola bango. Tolobi boyete na DGA na biso. Na ministre na DGA mwaka. Na ministre na biso na DGA na biso na DG Chumba. Na PCA na biso baza l'ensemble. Toboyi kambu ya ministre ko tshelo ko la kata to na biso. Parce que teuti na bango mosika. Tozala pinte. Tozala kita ko vanda te. Bana bazoso la kasi loko ezate. Lelo tokomi kozwa so wapi na chichi. Tozala quand même sérieux. Et puis il y a kokambo ezali nini ministre na biso peut-être yebi yango te. Ngai na yebi ye. Ministre na biso azali c'est un monsieur très bien éduqué. Papa na ye paix à son âme. C'est un monsieur qui est à la promoteur à l'école. Je connais bien Didier. Na Didier na ngai to bana ngiringiri. Awo sanate. Il est bien éduqué à même matin la biloko ba politique. Hein? À Kolongola ministre déjà à Kolongo et après qu'est-ce qu'il doit faire? Azongi sama kalistembe dati ka biloko déjà la gelate. Oh musala na biso ase musala oyo banda la parti le RDC le la liste rouge et comme parmi ba pays reconnu par OAC aviation internationale mais ministre Alika Boye alia DG pour un sentiment waza muluba pour neni ya mutabandu ministre Luba les gens comme FCC kashitoni to comprendre te ministre n'est pas bien c'est que la biso DG la biso sala musane bien Sondo salamabe, biso kutu ndenge tongaki to wa senga yo longola. To sengi yo rien, tikaya tikala. DG na sope ba tikala, ba malamu basala ba, musala na bango. Donc na minga koloba te donc méchant ka bo comprendre. Ce qui au moni boye eza personnel ya autorité ya aviation civile ya République démocratique du Congo. Bazali tozali biso nyonso boye ko manifester par rapport il y a arrêté, il y a suspendre directeur général Nabiso, monsieur Chumbam Jean. Donc, na arrêté wana, ministre Azali ko reproché, directeur général Nabiso, accord oyo signé pour na drone oyo ekoyaki na Bazwele na buta
et azali pe kolobela likambo ya accident ya BCB oyo esamaka na année passée na 2019 mais quand même accord oyo ezwami je crois que ezalaka discuter na conseil des ministres tous les accords oyo ezali que importation, que ce soit pour l'importation ou bien pour la banane, ils ont quand même une prérogative, il y a directeur général, il y a autorité, aviation civile. Et puis, enquête sur l'accident où il y a BCB, l'année passée, il y avait effectivement une commission qui avait été instituée pour mener l'enquête. Enquête et ça m'a un jour pour que le ministre a reproché yango atia yango nado ya directeur général. Il faut attendre la conclusion ya enquête wana jusqu'au moment où le rapport final est publié. Et là il y a l'équipe qui a été mise en place pour cette enquête. Il y a aussi le BPA. Donc, on ne voit pas comment le ministre Lelo Oyo a coquille qu'on a mesure et a suspendre directeur général pour un motif Oyo vraiment compréhensible. Non. D'abord, il y a les lois qui intérim et ça m'a directeur général adjoint il y a AAC. D'abord c'est ce que nous ne voulons pas. Et là il y a liboso tozo senga que cet arrêté soit rapporté purement et simplement. Tolingi annulation et arrêté wana. Donc les lois ceux qui totali 5 ans passés na sima na biso awa oyo ba évolution les lots zali nango tokoki kondima te que les lots lisusu baya koyebisa biso n'importe quoi. Il faudrait désormais tout ce qui est technique na politique. L'autorité de l'aviation civile n'est pas politique, elle est technique. Donc il faudrait se baser sur des faits techniques et sur des faits politiques. Donc nous demandons que les lots Oyo Makambo ya pour suspendre des jeunes abisso et ça l'a mis fin parce que avancée vraiment très significative au moment où ceux qui les lots nous avons beaucoup avancé qu'on ne veut plus qu'on nous donne des gens pour nous faire reculer. Et puis quand les années tenenge balobakana lingala songi balingi sikoyo ministre alingi akotisa songi entre DG Nabiso na DGA Nabiso alors que ces deux ont travaillé en pleine complicité travaillé vraiment malamu lelo communauté mobimba personnel mobimba ya AAC tozali komona ba fruit nango donc tokoki kondima lisusu te que lelo mutu moko boye parce que le ministre est d'abord, nous allons lui en tant que ministre, il a un poste politique. Ici, c'est de la technique. Il fasse sa politique et nous avons besoin de techniciens pour que nous puissions évoluer. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. C'est tout ça, Katia Liboulou. Vous avez créé un go, tant que tu as vraiment révolution et makasi. Tu as un salaire à 140 000, mais l'autre, tu as trouvé déjà plus de 500 000. Alors, ils ont déjà signé avancement. Tout l'hôpital a bien HJ. Batik la somme qu'on a bien vendu. Changement ce que vous avez fait, éviter un esprit nini. Tout ça sans problème. Tout ça peine arrêté à mon côté. Même pendant le confinement. Tout ça doit prime nabiso comme il faut. Ndenge sengeli. Batik la somme qu'on a bien vendu. Tu bois le loba tchabo, tu bois le loba balola. Pour lobby, il a auquel le loba mabe.
toboyi na biso biso awa tomesana na eloko te eza mbala liboso ti totelema boye mpo toyoki déjà mouvement mabe yango omoni tosepeli te il faut totelemela yango oyo nazalaki nango ya koloba yango wana mbote bosolo na politique. Ah oui, maman, tout le monde vient à Wabino Bajan à passer. Si tu as voyé, une motivation est nini au bino bimeli. Motivation na biso ezaboye. Toza na posa ya déjà na biso atikala le pourquoi. Aviation civile touti musika papa. Peut-être le ministre écoute aviation civile ta yo tango mtu sango tango akomi. Ayebi aviation civile te. Ya yebi ka RV na banini ayebi aviation civile te. Aviation civile touti musika. Ngana bani musala na jaye mwana muke. Tozaka kovana na baba na bakiti ya plastique na baba mususu ozomona okondima te. Lelo déjà sali effort ya musala. Président na biso alobi état de droit. État de droit ezali. Chumba yibite. Chumba za la posa aviation civile et mata. Tokoma na esika oyo baninga mususu na balibanda bazokoma. Azosala effort. Lelo biso nyo toza bien installé na kati ya AC. Na ba confinement ba biso bazobolela ba paiement. Mais biso on doit salaire chaque fin du mois. Tozwaka. Prime pe tozozwa. Quelque chose makamwa nyo seleki non papa. Tozosalela bosolo na politique. Tolongola makamba politique pona biso ezali mutu tango azosala musala malamu botika muntu wana continuer biso toza ba petit peuple bango ba utiliser politique na bango to na posa politique na bango te to na posa mutu azosala musala wa azosala ke non ba biso tozaki tozobela tozoluka hôpital mais lelo ba pesa biso hôpital munene HJ to kena tozo ba traitement na bana na mibeli ata bino moko bo mutu azosala makamba malamu bolingi nini bino bolingi ka bato ba onyokola bato 5 mois impayé transport za kuna 5 mois impayé mais biso toza payé. Toza payé. Toza payé. Si na période de coronavirus. Toza payé. Toza senga président Fati atike la biso déjà na biso to continuer na ye asisa musala na ye si akokoma na suka akokende na ye po mteme asilisa nano eloko abandaki ti na suka neto lingi kotala ndenge toyoki les cambo bazo reprocher déjà na biso ezaka rapport apesa ki avis moko boye oyo eza droit na ye il faut apesa yango nde eloko bazo reprocher na DG na biso likambo isi biso ka tolamuki leye na ntongo tomoni mba moko ke DG na biso aza suspendi faut basala remise et reprise aza suspendi ekambo isi biso nyonso to papa na compagnie oyo tokobeta ku masolo kofutama te tokotala lelo même na bainstitution financière basant na retard, il y a un paiement. Nous dépendons de l'aviation. Bakangi ba frontière, mais on est payé chaque fin du mois. Et puis nous autres ne sommes pas payés. Na compte il y a l'État. On est payé na compte il y a AC. Azo futa biso na ra banque. Biso ba ta access te, toi ba ta ra banque. Mais toi on a retardé, il y a salaire ta manquant. Tu recevoir ba salaire na biso en bonne et due forme. Ce n'est même pas le problème que tu n'as que tu futa maka, tu futa makate. Pour awa AC bana to bana ngo bana biso to kokuta ba ene na biso bazana na AC ça na on ba retard a boité ya o ya kofuta mato ya nini AC quand même toza na lola te mais on est sur la bonne voie. Notre DG et son comité bazo sala effort pour AC et Téléma. D'abord, il fut un directeur dans la société depuis des années. Tant à la société en 2015, bateau bayaka na AC en 2014, 2013, 2012, baroye parce que AC ça qui calvaire. Bureau na kata wenze, bureau. Mais il a pris des initiatives, il a fait l'appel d'offres dans la banque, dans la surtout à Tchébajan baké na formation. Les autres on a des inspecteurs qualifiés, oh yo bazan na compétence au cas d'inspecteur, il y a mboka mususu. Atindi bango ba formation na poto ba yé tous les agents dans le secteur nyonso tous les agents sont formés. Moi qui vous parle, je suis chauffeur dans cette société, mais je suis fier d'être dans cette société. Je n'en vis plus. Tu as envie sur les bandes de tête au Kenya, tu es là wapi. Et ça sentiment té, ba pesi biso l'autre côté, ba fouti biso l'autre côté, pas ban l'autre ba fouta biso té. Mais tu réclamer que ministre a revoir décision na ye oyo. Et ça vraiment décision moko oyo et ko sala ke ezongisa biso sima. Biso ba mususu to sali na ba société d'aviation privée.
tosali na société d'aviation privée arme na mboko yo CAA Air Kasai ba société tosali na yango mais lelo to convier sur kozonga na ba société na ata mukolo moko te. Pourquoi? Parce que DG na biso est suffisamment organisé. On reçoit des soins bisika malonga, on est payé chaque mois. On est, si tu perds un membre de ta famille, c'est déjà reconnu dans le statut. Ok, quand on a qu'est-ce que bon on a calmement. Ok, mission, aussi bon on a calmement. Au sali musala na yonet biso to sala kamiso sali ba week-end. Au yena qu'est-ce ba foutu bon on calmement. Sans makam. Sikoyo, mutu ya bongo. Asa musala na ye, bolingi, bolongoleka bongo te. To sengi ministre, s'il vous plaît. AC et en posa, il y a ba dirigeant politicien te. AC ans pour ça ba technicien moto ayebi musala a diriger AC batika dire DG na biso na DG na biso comité mobile basa musala na bango calme ma batika ba injonction politicienne ezo bebisa ba société balingini to ko baloko on etra balingi to ko baloko on etra to li ko ma politique na bango batika biso to continuer musala na biso to sa musala l'état net lelo to na bien sa musala na biso mais le bo journée ku finonga be musala et ça la ma société ce qui lelo a grévé pendant une semaine avion komata de avion okita ce que manque à gagner wana auto na jana passe dans la période de coronavirus au moins que to bo malisu mboka yango to ça la marche en arrière même pendant 15 ans 10 ans to lingi yango te ministre c'est un homme intellectuel à revenir en arrière na décision na ye ba conseiller na ye ba tuna bango bazo tia na erreur to bimi na ba bureau to boy ko sala po to landi arrêter ministre moko eza ko suspendre DG na biso ministre ya transport na yebi kombo na yete na yeba gepete amuta palo a suspendre DG na biso to ebite DG ba nomaka une ordonnance présidentielle mais ye a suspendre to ebite photo lo bani to sala nini mais to ngi to yebisa ministre na secrétaire général que DG banomaka une ordonnance présidentielle ils a arrêté ministre tende ko ko suspendre ils a la kate à part wana depuis aso AC to komi lelo agent o AC ko leka liboso TV to nini est-ce que si boyo kara AC trouble sarami to des zones et ça la maté ko nini les agents sont bien traités baza bien payés bazora prime na bango ba mission de service ezalaka prise en charge médicale biso to ke na hôpital na HJ to ke na ate na hôpital na mitemi na HJ penza donc à part wana to yebite il faut to bano ko expliquer nini on ne peut pas kozwa ba sentiment moko politique to tangi arrêter ministère lobi déjà to sakayete enquête ya bizibi soki na drone soki nini kitaki wana il y a des documents qui prouvent que makamwa ezaki contracté kaka c'est ce fait normal yebi c'est soki makambo aviation civile te atuna na ba technicien aviation civile eza makambo politique eza technicité ya bato batika makambo wana yo kansi yako bakozwa ba chela biso mutapalo awa na onatra kuna bana combien de d'arrière biso zaka na arrière te ni ya salaire zalaka te donc so fin du mois koki bana na ndako ko futama confinement to futami makambo nyonso wana eleki siko pona nini batika politique basala ba politicien awa eza autorité aviation civile eza matière technique il faut un technicien oya osala musala pona osala musala enquête baza eza en cours bazodi responsabilité DG eza wapi kuna yango bozo senga nini na mokonzi ya mboka to senga mokonzi ya mboka batikela biso DG na biso banda azwa ACT ekomi awa na to moniteur na ba obaleka ki avant ba oba ya sima to yebite metisi koyo to mona nante ko ba ko chena place wana batikela biso asara na musala lokwa mandane pezana na en cours c'est sila soke sili ça va lokwa no sili te batikela sila biso musala to na posa na eno ntilelo bon ya liboso na pesi na mbote pas ministre ya transport na banene na mbote belé likambo zo sala ma l'aviation civile j'espère un ministre to boité un ministre de transport mais makambo aviation civile c'est marqué to kuti na mozindo ayeba makambo soute fala kanga makuti na bateau le jaba inspiré makambo aviation civile oka bachumba na basolola bolelo ka to sutuka ke DG na mila aviation civile azali société mais wana bolunga ke kitokufa su bien voilà tout couvre. Azam Moutoumoro d'abord a travaillé dans Bisso depuis Tozoye, depuis à côté aviation. Aviation, vous allez quoi toilette. Aviation a un impact. Ils allaient que nous bossons à Ebi côté à Dungu.
L'aviation civile eza ba bureau mo bosokoti. Okana mawanango mais lelo aviation civile comme vaste. Donc tu as limité ba jam sata ba kota ba goma kuna ke aviation ba mona aviation civile. Oh wapi ba mona yango. Bongo mutazuki na ba demo ya malamu lokola fati. Bokuma bunisa susu. Alors la fatigue. Moni fatigue akuti président mboka oyo makambo fongami. Kaka biso kaka tozo bundisa susu ye. Donc na mboka nso zaka keno, bon somme ta sala ne bien, allez fallait to bundisa ka eh. Wala kela biso mabe wana elongwaka. Elongwa. Ah on aviation civile to makambo teke 2 mois. Bozo salaire te biso makambo wana te. Même na coronavirus awa. To sali 4 mois à palin. Mais salaire na biso isa ok na banque ozo salaire. Prime na yo ze bimoke ozi prime na yo. Siko muta bongo botika ete bo sala biso siko bongo tsa na distraction po ba manzanja ba no beta lo beta lo la tra awa e bana siko beta biso se pena biso na ngote. Idée aza na ngo atika na yango. Abomba yango atika nanu. Beme ministre ngai mpangi na muno. Ngai mpangi na mutabanu mo resonga ngai. Kusala babima pampamba ve. Ah beto mpangi na ngai beto vivre très bien la version civile. Donc beto il est là pampamba ve. Bangindu na ngai ina ngwashi bikisa yo. Bikisa mo mpangi na ngai ndo esonga ngai bikisa babima na ngai ina. Loko les abo solo na politique na ina loba bo solo. Na lobi na koloba mingi te. Tolembi tolingi situation oyo te. Soki mutaosa malamu bakumisaka ye siko bolingo kata kabwe mutaosa malamu po bocha nani tolembi botikela biso déjà na biso zo mema biso na mangama malamu to uti musika to mokende lelo toza assez pona makambo ebele oyo azobongisa en tout cas botika ya sala akende liboso en tout cas toza aposa ko to ya nini to nini o suspension to yebi yango te à réfléchir atika donc atika ministre atika politique na technique akabolango technique eza politique te politique eza ba politicien biso to sa musana biso so muto sa musama la mbakumisaka ye